Ba feu d'artifice ebele epelaki na mapata ya Lagos, Boyende, lolenge Nigeria, et yambaki mbula ya sika 2025. Mbula oyo eleki 2024 ezalaki marke na bamoi ya makasi na bisika mingi na Afrika. Sima ya Asie Pacifique oyo ebandaki bafeti le 31, esengo ekobaki ti na Proche-Orient, na Europe pe na Amerika. Na New York, luli feti ebele bakutanaki na Times Square, esika oyo ekenda sango. Atako mbula pe malili ezalaki makasi na butu ya le 31, bazalaki wana ti koleka minui pona kotala lokola na momesano, boule oyo ya 5 tonnes oyo ekitaka babonane nyonso. Na Brésil, bato ebele bakendeki kosepela na plage ya Copacabana na Rio de Janeiro. Ba feu d'artifice ebele na concert ya monene oyo emonaki ba artiste kilikili. Na Pékin, Chine, na temple Yonghe, oyo babengaka pe temple des Lamas, ba visiteur bazalaki kopelesa ensemble pe kopanzola moulin ya mapamboli pe kosenga makambo ya malamu na mbula ya sika. Bato koleka million moko bakutanaki na avenue ya Champs-Élysées na Paris ko sepela mbula ya sika 5 ans koleka ba Jeux Olympiques. Na Royaume-Uni, bato ebele bakutanaki pembeni ya Tamise na Londres pona kotala ba feu d'artifice. Kasi mbula pe mopepe ya mabe pekisaki ba ngumba mosusu lokola Edinburgh ko sepela pe lolenge moko. Na Sydney, bato meke basanganaki na ngumba oyo ebengamaka capitale mondiale du Nouvel An. Na Syrie pe, feu d'artifice et mataki na place des Omeyyades na Damas et pa bato mingi bazalaki kotombola ba drapeau na ba couleur ya révolution pona kolakisa elikia na bango pona mbula ya sika. Syrie ezoleka 13 ans ya guerre civile. Pape François bandaki 2025 na messe na basilique Saint-Pierre pour la 58e journée mondiale de la paix. Na Portugal, lokola bambula nyonso, bato bakendaki ebele na ba plage ya Lisbonne. Mai ya malili bangisaki mutute ezali ndenge na bango ya kosilisa mbula elakisi po na bango komi petola po na mbula ya sika.